oyo bore na biso, oyo bore oyo bore na biso, papa akufa akenda oyo bore na biso, ancien oyo okomeka oyo bore na biso, okozwa mbata oyo bore na biso, okomanke yo kutu oyo bore na biso, oyo bore oyo bore na biso, yaka oyo akomeka oyo bore na biso, eglize na biso oyo bore na biso, mbongo ya mabota na biso oyo bore na biso, oyo bore oyo bore na biso, eglize ya papa kenda oyo bore na biso, paster asocie koya te bamakambo oyo omoni eza baréalité oyo baeglise ebele eza kosila oui hein? mais nzambe asunga biso kaka omoni meme ata so na ye mosala awa donc naosentir kaka eloko moko ezanganga na kati papa eloko kimia nde tomesana na etonga na biso ndenge mosali azalaki na biso mais par rapport ya oyo ezoleka actuellement esalanga mpasi na motema en fait eloko nasenga kaka etant ki ancienne église totiaka église na maboko ya nzambe église bato bakomona comme si eza royaume alors que ce n'est pas ça. L'église il faut appeler. Les papas nazalaki appelé, raison pour laquelle évangélisation église est baloké de liboso. Mais où est pour moi dans la yéba comme ça pour le héritage, là moi aussi je suis contre. Donc je peux vous appeler. Il faut qu'on trouve une solution pour que tout le campus soit remplacé moi vite que moi dans la n'est pas appelé. Donc moi dans aucun mois. Ce qui m'étonne aussi, Dieu fait grâce à sécurité. Mais où est moi, qui est délinquant, dans la canne, Dieu va nous mener, ce n'est pas vraiment. Je ne peux pas être pour ça. non, bon, maman, tu l'es là. Oh, ouais, Dédé. mwana pasi asali ngai nanga tika biloko nanga pasi boye mwana pasi elibwa akutani nanga kuna na baninga na ye bagile bamenasenga abotolinga babiloko na ngai asie botala likambo oyo lelo mpenza ngai na kolala biloko na ngai kela lufwa pasi asie toujours débattre il y a moins d'imposteur. Donc ça la calme, tout le solution. makambo osala yango te na akei na biloko na ngai ake nango nateba te ekozwanga te ba $400 ake nango naozwa biloko yango wapi calme-toi, tu as une solution. nakolala lelo biloko na ngai biloko na ngai Qui je suis, ya Pharaon, ya Fala. C'est vraiment inadmissible. Moi je ne peux pas tolérer ça. Frère Nathan Pétain la secours. Tobaki Keto ya tokutala awa to sur la pour bamambo ezo s'est passé l'église. Mais t'as la secours à Wenzali Bono alors que tous allons rendez-vous tokutana naï. Est-ce que vous pouvez comprendre non seulement que Nazan diacre, Nazan fait associé à pasteur, na biso oya tokufa papa ya bana wana. Parce que moi il fallait vous préciser parce que l'église est au tika na maboko na yo. C'est ça. Donc papa la bango de la vie. C'est ça. Mais pourquoi pas juste quand même tika la bango surtout papa Kulutu la bango wana. Azo tchalanga pe bras de fer. Na ko sambela vraiment ndamba comme c'est la ngai bambi sur kauka. Et puis une chose, papa Kulutu wana tango apôtre azalaki en vie abanda ko linga. Il n'acceptait même pas qu'il y a même l'église, même un dakunaï. Et puis l'autre temps où on a Koufi, moi je vais prendre les devants l'église, il y a un tel mélange. Il faut comprendre que comment s'attacher à l'église, ce n'est pas Koufi, c'est la banne. Attends, bien à m'acquitter. Au moment où on a pas imposer l'église, alors biso l'église c'est toujours un Nzambe, soit partenaire. Ton qui l'église on va c'est ça. Il faut que les gouvernements en tant que pasteur. C'est ça. Attends, même la bombe, même un autre. Je ne peux pas vous dire. Tout le monde a l'église.
abengani ka ntango papa na oba akufa nde akoma paster aotika makaya azosimbisa micro église na restaurant alia malewa papa okoni obe yo paster associé ata obe toke na élection okona obelaka yo merci merci oyo bore na biso